Bonsoir, ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, notre m'a dit qui n'a donné quand notre était là. Kema Fumbe, en direct de la Suède, Mbote Mingi na babone news tout, ya Dikina TV, partout dans le monde de Sika Bozali. Vous êtes ma force, vous êtes ma fierté, vous êtes mon tout. Bisous, bisous, bisous na bino. Ba nouveau abonné, ba nouveau abonné. Yakala, onde kuna bino. Si c'est la première fois où vous visitez Dikina TV, vraiment, comment inquiéter, qu'on aimer, qu'on partager, surtout qu'on s'abonner. C'est votre façon de me soutenir. Un grand merci. On peut continuer comme ça. Vraiment, là, je vois sponsor officiel de Dikina TV. Il y a bien un mon vient Benzo la 4x4. Moutuka ya tsalo ya mobile longwa lokwa ya commandé ni. Mi préféré ya ponza mbasala ou bien. Oh madame Odimba, maman prospère. Donc, le rendez-vous au sommet. Et je vois encore une fois de plus, madame Karodi. Donc, madame Kilimanjaro, maman sociale, nanali ayote a tombé mon sapi. Balobi, ça va y dans la Suède, donc 40 ans, il faut tout fêter en gros. Vraiment, nabino ba onyo sobozo landangai. Boyo kalisolo Mote mingi na gizle matumone sika. Ozali vraiment, nzamba pambola yo, yondozo sala. Qui Dikina TV ezala lengi mote mingi na bino nyonso bozo de sorte que Dikina TV ezala oyo ezali vraiment na lisolo ya famille ya lokoso ou famille ya moyibi famille ya escroquerie batoto ya Congo boyo kalisolo ndeko mobali alobi mama vraiment na landi lisolo ya parisien pardon ya américain refoulé libota iseki abi vraiment to comme na tango ya suka na bi papa na ndenge nini betela batoto Kongo lisolo baye bapona nini to comme na tango ya suka nde na lobaka maloba ya bino monoko ya ngai ndeko mobali na komba Emmanuel alobi pardon bolimbisa famille lokoso ou bien famille moyibi ou bien escroquerie abi maman na yebaraté famille na ngana opesa ngo komboni na bi papa likambo nini abi oui na fanda na pokwa moko bozaki vers ba 18 après musala donc ndeko na nga mwasi na baleki na nga bazalaki présent ba benga partir à Kinshasa donc ko benga penza na kolela keno ya soko tiki intel azokende makala Aza déjà na parqué ce qui ndeni. Li solong le gars tellement bon que j'avais pas compris na tuni au juste zanini po tozali banangaba esika na ngape na zwa bon babota minangaba. Tant papa kufi ba makambo ezalaki mo ebele makambo mapanga famille ndenge ezalaka kaka bateki bakaboli mutu mwana bendana ndenge ezalaki. Ndekuna ya mobali se retrouva qui na embuscade voilà ce qui crime et qui ndeko salema na kuna na komina bango esika bafanda ki na ngaba bato bakufa ki donc bakota ki penda na armée donc ba yo identifier les ki na ye et pourtant aza innocent bakangi donc il y a ça là quelque chose atinda je crois ça là qui ba $2000 il fallait tinda lokola si makambo koma ke sika koma ki na po bakimisa leki ya ye Emmanuel abeleka ki tellement vite
que j'avais pas compris, mais j'ai compris. J'avais compris que Fena Tinda bon. Mais na oye bisayo la championne ke ngai moko. Vraiment, tu as dit que passer un moment difficile ngana moi si nangai. Ata 100 € oyo penza. Ezala ki moi passe na minute wana. Parce que bazo senga ba monta ya baba $2000. Toko zwa wapi. Le temps tozo luka nini téléphone esali nini ekati. Ba rappeler na bisi bango. Emmanuel ebisi ba famille abikande bo bengi boyeka $2000 na tindango na ndenge nini fona luka na meka ko beta ba porte na luka na ba ndenge nini tokoyi ko sala ote ya ndenge zaona soki mbongo ane comité donc na tongo ba okoma na makala e koma soki ndenge nini ngwana nde ba expliquer ki adependa ko comprendre te il s'agissait de quoi mais à comprendre que les qui na yeba kangi il fallait ba libérer na moi mbongo moko so katinda ki $2000 wane ko empêcher $2000 pardon ko empêcher les gars kende makala ta mon téléphone est kati yé pas na unité te ba koma to koma déjà pourquoi a expliquer li comme là moi c'est que non to la to yeba ndenge ni tango balali lobi na ngona tongo asali de sorte que abenga famille tanga bengi famille ba esekete tozo kende kuna na tongo awa toyeba ndenge nini mais style que un tel bakanga ki donc il qui a Emmanuel bakanga ki donc il faut pas transférer bango na makala na ba na prison pourquoi parce que bazalaki crime bato akufaki donc il y a ça innocent mais ba identifier partout parmi bato asalaki crime nde ya le temps beta vraiment lobi akangisa ki kaka ba 350 €. Ay ba 350 € na ezape ba banque la mère. Tanga isa ngana monene kana mbongo te ya eza mukie me kana kotinda ngo atindi 350 €. Mbongo ane sale nini ekokaki nango te esalaki nango pe loko moko te à sa grande surprise ba yeko benga eba ndeko na mwasi pona ba kene na minute tozoloba leki ba transférer na makala donc ça koti prison eza suli comme ba $2000 te kompena makambu ya ba mbongo ebele poso kite akobeta donc prison vie na mobimba parce que bato bakufi ya lukaka moyen osala nini kobimisa esika aza kuna akima akende soki wapi ata soki wapi ye Emmanuel na poto baso passer un moment difficile ba découvert courte donc vraiment ils allaient rapidement compte c'est comme rouge avo simba mbongo okosala nini bato to Congo atali likola atali na se atali likola atali na se atali likola atali na se eloko osala ezate ayebisi ndeko na mwasi oyo alanda ye wazalaki en tête quoi ya kobenga mpona kopesa basami ngana na mbongo te siko tokosala ndenge nini buka lupango ezalaka pe na maboko na tokosala ndenge nini ote eza na babanki moko kuna na Kinshasa badefisaka mbongo soko pesi bien moko bakodefisa mbongo tomeka na toyeba ndenge nini ndeko mwasi akei ayesi kobenga oyaya moi ba de biso mbongo ezate me muta kosomba lopango amonani poto meka kobimisa nani leki esika za kuna lopango mobimba juste ka pona mbongo bosengi basengi wana lokesa komi na makala ndeko Emmanuel alobi ko senga mbongo ebeli meza mbongo lopango mobimba te ndeko na mwasa lobi te yaya tozana besoin oteka lopango mobimba te tokoteka ndambo lopango donc mbongo tokozwa nde toyeba kosala ba démarche pour un tel asala nini abima nde ezaki lopango alobi mwa lopango moko ya mwa munene ya grave te mais nde bakomaka koteka mwa lopango bateki oyo batikalaki nango ezalaki mwa munene oyo bateki oyo etekamaki ezalaki mwa mokie par rapport nde lopango ezalaki pardon pour excuser ngai po d'adore nkiama kuna na France alobaka la championne a volume ezoyoka te ezoyoka na se pardon na tuti caméra volume ezoyokana na se yango wana nde soki ozo capte ngai vraiment sala signe ekozala malamu mingi bateki lopango ya ndeko na bisi Emmanuel donc ndambo lopango esali no baneti terrain nde ezalaka kaka kote ya mwa vide bateki ndeko na mwasi abe batekaki yango na $12,000 ngai na yo na ye toyebi te mais itili ke bazwaki mbongo bakoki kosala démarche ya kobimisa leki ya Emmanuel na prison po basala nini bakimisa ye lokola babomaki bato akenda ata braza ntango makambo kosila nde esali nini nde ezalaka kaka batoto ya Congo bateka mpenza demi parcelle bateka yango bazwa mbongo basala oyo bakoki kosala ngana yo toyebi te mais nde ezalaka kaka nzamba azangaka na ye te kosala nini kobimisa makambo na kwasa ye Emmanuel
na poto azo se tracasser, azo s'inquiéter na ndenge leki na ye aza na prison et tout na yebite soki papa olim sanga soki ke na se tromper eza camarade na onda uta Kinshasa camarade na uta Kinshasa aza peka mwana ya nini o ya quartier na bango mwana quartier na bango netanga zo tuna ndeni ote famille za malamu na moni ba petit baza bien tout ah petit nini o moni bango nyonso baleki no nyonso na moni intel na moni intel na moni intel ah par exemple yo ngolo ba ko moni gelo abi oui na moni gelo mais non gelo aza na prison ko bazo sala ba démarche pour ça la nini abima bi non ngai na moni gelo je peux pas me tromper que na kosa na mélanger bango ti na moni gelo na moni mususu wana na moni pesera mwasi na leki ya mwasi na moni bango oh Emmanuel aye juste moi c'est Emmanuel na France alobi kete et ma landela na nous makambo pourquoi parce que ba famille na biso bazala mystique Emmanuel aye ko landela batoto ya Congo et l'histoire nano ata ya parquet ni ya makala etikala kozala te eloko moko te bakanga leki na ya mobali te posa 50 € atindaka wana ezalaka na mote ke o ba utiliser te bali yango nano liboso bateki moi demi parcelle ya lopango ya na bango pe moko bazo fanda o baleki msusu bazo bota bandeki msusu mbali bazo sente basika wana bateki yango bapesi bango $12,000 bakaboli entre bango abila champion tala mutema mabe ya mabota na biso baboti bakufa ngai ya nazo bunda esika bafande esika na ngai na mawa ya bandeko na ngai na bana na mboka oyo tofutela bakutu na appartement bana na nga babotemi na mboka oyo nanu kutu bakenda ta kofanda tate ndezalaki balala butu moko ya esika papa na mama na bango basomba basala ngote bandeko na bazofanda kuna bateki ngai yango likolo nini bafandi kaka c'est une histoire bafandi babeta lisolo ndeni bakosala pona obimisa ya mbongo atinda monta moko consistant lokwa na tinda bambongo moko ya mike za consistante yango babeta ki ngai rubrique wana ki bakangi leki azokende makala ifo mbongo etindama la champion batekanga lopango ya ndambo ekenda na $12,000 tango vérité koyeba na batoto ya Congo bandeko ema bango moko tellement bakabola ki mbongo injustement bamsu bazwaki balekelaki baninga bamsu bazwaki balekelaki baninga baye koteka nyonso tu idée moteur ya idée nani awutaki nango nani abandaki nango kete yaya atindela batoka basamba 200 to beta eto eloko ya munene po apesa biso mwa mbongo moko ya bien mutu ayeba ndeni ya kodebrouiller abitala nde bandeko na biso tobotama na bango baozanga mawa bana mama na ngai papa kufa mama kufa ngai na bombi bango na lopango na ngai lopango wana nde batekeli ngai lisusu moitié ya parcelle po soi-disant kobimisa ndeko na prison et pourtant ndeko mobali akota ta prison te batoto ya Congo akota ta prison te eloko moko te nini te bafandi kaka bango moko bapesani baide ndeni bakosalaki babimisanga mbongo lokola nga na lokotaka mbongo na poto lokola natindaka bambongo mike selo bango donc bapesanga rubrique moko oyo kosalaki nabimisa mwa mbongo ebelo bango bakoyeba kokabola po basala nini bayeba kobundabunda na vie na bango bayeba kosala oyo balingi kosala abepesanga pasi na mawa na soni mwasi na nga zwa lisolo ekomi na famille ya mwasi donc moyen eza te vraiment j'étais ezalaki pasi pona ko arriver ko supporter que te ko accepter que te bandeko na ande basalinga likambo yo bakosi ngai na lali nanu te ko luka ndenge nini na onda ko beta beta mutu na tinda 350 € e koka bango te ti lopango mobimba nazo swana ndeko na nga mwasi naza ko expliquer situation nga nazo traverser que naza na mbongo te ya ye ko proposer que te ya eza nini moko aboye soki bozana bien boko ko kende ko defa mbongo tanga ke ko defa mbongo aye sous na likambo ya ko changer que te mutako ni moya ko defa mbongo ezate mais moya ko teka mwa ndamba lopango ezali ole mwana mama na yo ole ndeko na kende makala kende ko pola ko lemsa kende ko kufa oya ko sala nini oya ko se culpabiliser ko se culpabiliser vie mobimba je me suis dit que te eza problème te moi eloko wana sala nini ekende kaka
nzoka nde lokuta archifo bafanda bakanisa ndeni bakobimisanga mbongo abi tala nde bato bakomi mitema mabe tala nde bato bakomi mitema mabe vraiment ebimisanga mawa ebimisanga bolingo ebimisanga nyonso pourquoi parce que na beta penza porte na kokaki atako kende ko defa mbongo so ezali likambo ya shosho te bakoya kotianga pe nyonga mundele na kangi singa na kingo po eloko eza nango te nzoka eza ndenge na bango bange bayebanga baesikokinga nayoka mawa pe pasi na esi bango moni obolie wana ekoki ngana bino banda lelo esali nini esili boza bana lokola ngai papa na mama abotaki biso tokomi mikolo mutu mutasala nini ami débrouiller vraiment na biso batoto ya Congo eza pasi pe mawa ndeko na biso Emmanuel lobi leki o ya mobali wazalaki na bakuo basalaki wana mwasi na ye azoki mwa ba complication tanga kende ko bota kwa belaki makasi zemane tumisaki ye mwasi na kufaki lokwa kandeza na quartier azanga ko yoka bote mais azomona ba pela famille na ye aboya ko yamba aboya ki vraiment ko yamba na ndenga ko loba kuo bango basali ngai mbongo baliaki batekaki demi parcelle na ya $12,000 esala nini ekoka wana ngana bango isilani lokwa na mona ki famille ngeza dangereux livre parcellaire ezalaki na maboka ndeko nanga mwasi okaoka ndeko oyo kozalaka ba problème ke ya ko se présenter kuna biso toza musika na poto na récupérer yango mwa ndambo elopango etikala wana na bimisa pe bango na bikete bobima ponga na sala nini na yeba kobongisa ndako na ngai to tiene fiske ba locataire ata $100 ou ben $200 yoko bima awa bana nanga baliaka parce que bango nde bazo mériter ngo malamu yango tango ndeko ya pesi lisolo ya histoire ya américain refoulé ba famille de ba seki nos familles donc itoko ba remonte ba relaxer biso de tous les couleurs donc ezana ba famille mususu lobi ya ngai na yebité la championne na benga bango famille lokota famille escroquerie famille soki ani na yebité mais ba kosangai ke ba kanyi ndeko na mobali azokende parquet aza soki na parquet soki ba na sali quelque chose ité a osala nini ba o transférer bango na makala kuna makala e ozayeso pasi na surtout kalobi bo tesa komi makala ezo singa mbonge belebele loko ezalaki mort d'homme il faut balesa po akimata na braza nyonso wana lokuta batoto ya Congo vraiment nzamba sunga biso de lobi bible bilembo ya sika bilembo ya suka yango tozomona itomba nino zo nyonso na mokili litomba nino gagné nyonso te molimo non na tango asuke kende na kofa donc ça sert à rien vraiment nzamba sunga biso bolingo nde ele dominer ba keba be dominer plus ba posa ya babiloko ya mokili surtout sino kozala kaka passe nde mobala lobi atikala na etenya lopango akoza bandeko na ye pourquoi bakosaka ye babeti rebriki bango basala nini to ya yatinda mambonge ebele to kabula to se retrouver muntu mutaki bakosala commerce ko voyager pourquoi parce que yatinda ka bambonga mike to beta rubrique po to sala nini to bimse mwa choke moko ya malonga ba betanga pe rubrique te lopango etekama na $12,000 na mona ta enkate ya ngana lobana ayebisa bango ke biso nyonso toza bana oyo bozwi wana ekoki ngana bino toka bwana mutu na mutu asimbi mwasi naye azwi bana naye boke kofutela lopango nanga botika pourquoi parce que na lingi na sala nini na renouveler na meka koluise ne fils qu'un petit rien bana nanga na poto o baza ko mériter ko liango basala nini balia yango nde kombala lobi ayebite soki abenga famille na famille kuluna abenga ngo soki kulunya abenga ngo soki nini ngana bino toyebite Ruth Temo la Bogarde de Likina TV donc ils ont mon ba jolibilité donc ba bogosibilité mikolo somo donc Ruth Temo la Bogarde de Likina TV ya yo yango wana vraiment na lingi bino mingi batoto ya Congo bo s'abonner bo partager bo aimer conseil ngana ko pesa na histoire nyonso pona olobaki vraiment il faut pas tous avoir la confiance aveugle non mon kilo est commis na sucre donc l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille donc pona holoba confiance aveugle ti ce qui ozolanda ngo kala ki te esprit ya freinage kota na Likina TV le cas titre ya esprit ya freinage okomona eloko naza koloba donc pona koloba kino mokili oyo likolo mbongo mutako ko scroper yo ari ko sala nyonso po ni fiske ya sala nini aye bana ko gagner vraiment batoto ko ngona lingi bino ya trop bo aimer bo partager
ezali façon na bino kosunga ngai objectif 1000 abonnés tokutani mbala sima na ba nouveau numéro. C'était la vôtre la championne autrement dit Tikina Donné Kandono Tetela Kema Fumbe en direct de la Suède. Des gros coucou à vous, à la prochaine occasion. Ciao ciao, bye bye.